DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengoza ya biso ya koyeba ke bozali belé ou bozali kolanda biso na ngonga oyo pour que to partager quelques instants, quelques moments ya analyse ya sujet d'actualité moko toyebi kopona pona bino ndenge toujours habitude ya ko memela bino yango. Mais avant to le kana mozindo ya sujet tozo proposer bino bo permettre to rappeler bino ndenge to jouer habitude ya osalango na cadre de sensibilisation pour la lutte contre maladie ya coronavirus côté la biso depuis le mois de mars 2020 awa boyebi que moi relâchement toujours constaté que zali alors même que progression à maladie wana ezo faiblir te to komi na 6000 cas confirmés sengel na biso nyonso to bakondi compris biso population to yeba ko intérioriser makanisi ya komi batela po ete komi batela zai ko batela pe bandeko na yo pe mboka mobimba prévention boyebi ezali seul moyen efficace de lutter contre maladie ya coronavirus to respecter donc ba mesures barrières ndenge senga melibiso. Actualité politique boyebi lelo tozali 5 juin 2020 jeudi donc hier mercredi zalaki très chaud ma manifestation aux abords il y a palais du peuple pour protester contre la proposition de loi Misatu ya Obemina coupé Gari Sakata et population qui taki na nzela. Malheureusement il y a eu un incident avec violence destruction méchante sur bien d'un certain nombre de cadres. Il y a parti PPRD mais aussi il y a eu des victimes moto balobi lopango na ba attribué yango par exemple na ngoika sanjalor que ça a été ba pandi ba pillé et ce sont des actes yamabe sengeli vraiment ko dénoncer mais sujet na biso ezali spécifiquement sur la violence et entouraki manifestation à lobby mais tolingi to analyser plutôt réaction. Il y a certains cadres et à PPRD mais particulièrement Moko Némi Moulania ou Azali d'ailleurs numéro 1 il y a FCC en dehors et autorité morale bien sûr qui est au-dessus de la mêlée Yenda Azali ko coordonner FCC wana Mobimba après ça qui moi point de vue naie aux allures il y a une leçon ou azopé ça certainement na Félix Tshisekedi pe na cash na lingi boyo kaye bon na simatokozonga pour que toi analyser un peu malobo ya lobby. Je rappelle que vous avez Kolanda DMTV chaîne YouTube Nabino soko vous êtes abonné merci mais si vous avez cliqué comme abonné s'il vous plaît ou comme abonné que vous avez petite cloche est juste à côté wana et qu'on permettre na yo au comme notifier na ba prochaine vidéo ou te remettre en ligne Tolanda Nemi Mwilania. Ensuite nous revenons pour que toi analyser makambo ya lobby. À tout de suite. Le plan sanitaire, Nikambo ya Covid-19, Baka to comité na 6000 cas, plus de 6000 cas. Tu évites ce que tu as wapi. Alors que sur le plan économique, tu évites très bien que l'économie en Boka est malade, totalement malade, de telle sorte que tu as un taux d'échange et comme pour avoisiner $2000. Tu as la alors que sur le plan c'est la sécurité en Boka, les lots du jamais vu. Sur les 9 frontières, pratiquement tous allés envahir au moins 7 pays. Mais est-ce que on est attitude de ces militaires vraiment au lieu de s'occuper n'a pas besoin fondamental à la population, sécurité à la population intégrité territoriale parce que tu as fêté 60 ans anniversaire dans une semaine mais tu allais envahir dans les pays voisins au lieu de tout ce tout bunda tout doit vraiment tout redoubler d'efforts pour Covid et pénétrer la population
ma mesure, n'est-ce pas, où il y a pour continuer, pour soigner, pour prévenir, et ça va renforcer que famille au lieu de continuer au Bunda pour pouvoir acheter la population et matin. Est-ce que vraiment la population a besoin de actes de vandalisme ou de terrorisme urbain ou il y a quoi empêcher ni institution, il y a parlement et ça comme ça. Je me dis te souhaiter une bonne chance dans la coalition. Voilà, Boti Kolanda, Néhémie Moulania, le tout dernier directeur de cabinet de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila tellement satisfait na musala zaiko sala pembe naye aiko nommé ko tiaye de sous coordonnateur hein. Il y a FCC Yende Mokonzi, il y a FCC Oyo azali ko kumbela FCC Toloba, FCC azali na coalition bien sûr na caché yepende muto kumba ka délégation à FCC quand il s'agit ko prendre langue na bato ya caché pona ko solola na makambo etale mingi partage ya gâteau partage ya bokondi ndenge tomona kanemi tomoni wana azali kopesa ba leçon azali vraiment bien sûr te sentir moi kanda pas naïe mais c'est quelqu'un qui est plutôt calme hein, wana tout ça ko apprécier moi nature naïe ya calme wana mais na maloba naïe misusu étiqué moi biso hein, ya ngonde sali ke toko ka komema sujet wana pas na bino to échanger ensemble natango par exemple azali ko reprocher hein, je crois que atangité mazolo bela cash azolo bela Félix Tshisekedi que pourtant dollar ezakomata dollar bientôt 2000 écoute alors 2000 dollars donc ils allaient 1 dollar 2000 francs ba frontière na biso et commis poreuse pratiquement écoute apesi biso information le 7 frontières sur 9 ba armée à bapaya ba côté la biso awa et bino ba sujet à kolanda yangwana soki na landi na analyser maloba Néhémie Moulania na opesa raison na mutoko la prince Penge o lelo to ki ekoloba ke Kabila za fin stratège et que na stratégie à Kabila aye na makambo ba proposition de loi justement pour la distraire biso alors que cible na e principale les alignes CENI alingi nda placer malonda na CENI pour kazala na contrôle sur Seni wana ya kolanda Néhémie ndenga za koloba na za la tendance na pesa raison na presse Penge na ko koloba ki azali moto oyo azomona loin amoni vraiment musika timbeli stratégie wana parce qu'il y a lobbyiste photo ça là il faut pas minimiser Kabila mingi ba minimiser ka chef de l'état Kabila baloba kazazo ba tangate alors que soko tali bien na batunyo surtout bazali wana ko comprendre que Joseph Kabila nda azali maele mingi parce que il y a ces projets taka déjà vraiment vers l'avenir atala kaliboso pendant que bino bota na minoka lelo bozo se contenter na ezo se passer lelo alors que lui voit demain Néhémie alobi makamba ko sala ezali ba frontière na biso et quand vous entendez Néhémie vous dites que moto agera jamais donc moto azalaki na un entourage ya mokondi mon côté ou ya kokai ko apporter tel conseil ou kokai ko memela telle proposition ozomi lobaki moto se ka sala na ntalingi na sala yango azomona ezalo ko la supporter na gradin azota la match tala ba conseil de ba supporter ba loba mais yo me fala ko beta ku framboy donc ça va bloquer moko ya ba genre wana alors que Néhémie a outi ko sala na Joseph Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir et que ba makambo belo Félix Tshisekedi a hérité et outinde na bokondi ya Joseph Kabila et comment mutuloko la Néhémie Moulana le dernier directeur de cabinet du chef de l'État Joseph Kabila ancien bien sûr a koki comme un donneur de leçons il y a un modèle wana alors que mboka côté komi bangonde bakumbeli pe yango question peut to tuna na Néhémie Moulania est-ce que akoki koyeba directeur de cabinet actuel il y a chef de l'état bien que condamné se retrouvant à Makala est-ce qu'il y a na ba condition ni ba circonstance ni sala ki alongwa pe perdre d'abord alongwa na parlement puisque ça qui président en parlement ebi na ba circonstance ni c'est parce que a telemela ki le fait que Rwanda kotaki na mabele na biso ngaka mona pe moi Assemblée nationale ezaki na on peut consulter te et loko wana nde Rwanda kotaki na mabele na biso pour kende kolanda soit disant ba FDLR otile lo basaka na banka na territoire na biso do ba kotaka finalement pour basala nini Néhémie on dirait za moi amnésique on dirait bangonde te ba gérer on dirait mutu mususu nda zo ki bokondi a transférer pa ya Félix Tshisekedi pe bango babandi kopesa ba leçon est-ce que na tango na bango social ya population ezaki première préoccupation na bango est-ce que
sociale, il y a basoda. C'est là qui première préoccupation là-bas, mais pourquoi devenir donneur de leçons aujourd'hui? Est-ce que la population peut espérer, sérieusement parlant, est-ce que la population peut espérer un retour moko ya batu ya FCC qui est population kobonga? Parce que pendant 18 ans, qu'est-ce que la population a gagné? Si ce n'est que baoyo, bazalaki na bokonzi, bazalaki se partager pouvoir, bangonde ba améliorer la situation sociale na bango, situation familiale na bango, ba garantir avenir même ya bakokololo na bango. C'est peut-être ça. Et c'est vraiment malheureux qu'on vivre batu ya boye. Mais en tous les cas, tous ont constaté que soit dans la carte ya coalition on est commis impropre, ça qui toko route lui sous-souté. Et d'ailleurs, bango PPRD bazo senga que ceux qui cachent à monique coalition aussi mbateto qui n'a la cohabitation. Et quoi ça la paix, idée moko malamu, bako gana bango ko kabwana parce que de toute façon cause à l'ensemble les hommes même la paix population est comme mon côté. Voilà to commune à souka aliso na biso to nga kito partager na bino réaction en tout cas analyse par rapport à ba propos Néhémie Moulani Atenaki, je rappelle en marge hein, certainement il y a manifestation et Salema qui lobby à lobby na cœur na yé mais ba makamususo à lobby wana il nous semble que ezala qui peut tout à fait juste été singela qui peut na biso to mi capé ko recadrer moi mkiabo sanata azali nani. C'est le tout dernier directeur de cabinet de Joseph Kabila et quand on sait que Joseph Kabila s'est plaignant que azala na 15 collaborateurs té na habité ceux qui parmi ba collaborateurs au bazala qui va considérer ba collaborateurs a bien aimé à la nakati ça je ne sais pas to robo ça na pété makamluzo lo bambi aloba au moins 15 milliards et ba makanango bo alors que mboka zo ça na budget 5 milliards mais au moins le triple à budget wana eux kokaki ko aider ba augmenter budget ya défense ba augmenter budget à santé ba augmenter budget à éducation peut tout sentir que ba batunion surtout ba gens et les bazo travailler na ba domaine wana ba comme moi qu'on se retrouver ezalaki luzolo bambi ezalaki conseiller spécial en matière ya lutte contre corruption il y a Joseph Kabila mais tout monde est loko moko salamate alors Néhémie Moulani copé ça ba les santé parce que yomoko peut-être quoi assimiler ka ba leçon bien té ko copé ça ba leçon les lotés c'est très malheureux il y a constaté loko ya bongo mais surtout wana parce que na kati ya coalition na bango bazo swana ezasko kobima boye que gagne la population dans tout ça c'est malheureux je l'avais dit to komi nasuka soki bo sepeli botika la biso like et commentaire pe osa pe biso bien n'oubliez pas aussi bo s'abonner na chaîne DMTV qui est votre chaîne où yo eza komemela bino quand même ba analyse que nous voulons les plus sérieuses possibles et surtout pertinentes et soko s'abonner ko bossa na to cliquer pe na cloche juste à côté ko permettre comme notifier dans ma prochaine vidéo to mettre en ligne coronavirus ezali to palangana te to bukana te coronavirus ezali to ba komi batela poto batela pe bande kona biso et donc prévention ezali seul moyen efficace lelo ya ko lutter contre maladie wana to continuer ko respecter ba mesures barrières c'est important. Merci beaucoup ndebo pesi biso mwangonga na bino pour que to koka ko échanger na bino sur sujet autopona qui nous espérons que sujet oyo et memele bino moi quelque chose et longolité au bosanango déjà DMTV vous dit au revoir.